na bango basé belé bato ancien o bande ko zombon kozomona mais depuis kala na deo gracias aloba kité pour anina eko ko lobango mikolo pourquoi c'est-à-dire pas ça complice na contamination poto mona na bis bato ba ko mata kaka transport mona ka bato ba ko mata soki 100 et quelques personnes na docteur Mouyembe ada coordonnateur riposte. Depuis qu'il a été nommé par le président de la République, na Oster Makambouana pour la Colombie, Makamba Covid, jusqu'à présent. Donc, Docteur Mouyembe, Yaro Banabisoka, Tokanga église, Tokanga Baba, Tokanga Jando, Tokanga boutique, tous à la plus de 20 personnes. Mais Azali, limité à trouver qui si Bien voilà, mbote batata ba mama ba internaute bino nyonso boza kolanda biso na mikila libanda ba diaspora ndenge babengaka bino surtout ba congomani bisika nyonso bozwi tikete vraiment kimena nzambe zana bino na yebiki lelo bozali ebele lisusu ya kosepela komona ngai liboso na bino pona kolobaki toujours na cadre ya kosala ba émission kitoko oyo na émission monene to bengaka yango na Kongo ya bosomi ya Kongo esalami bongo na basomi pe ya Kongo oyo ngai mwana mboka alendongo nazalaka fier ya kozala liboso na bino po tosala émission kitoko pona kolobela bino kokundola esika makambo ebatami koluka vérité pe kolukela bino batu ya mayele basomi babongisami pona kopesa ba information ko bimisela bino ba actualité lelo nazali vraiment ne soma makasi ya kozala na plateau pona embeli bino mwana mboka babengi na kombo ya Anissé Loleka oyo azali bongo président to coordonnateur ya parti moko politique oyo to ko découvrir en tout à l'heure na bino elongo tika to pesa pe matondo mingi na batu bazali ko pesa biso makoki oyo to pesi matondo na nzambe po alingete tozala toujours en vie pe na pema pona kosolola masolo ya kitoko na kati ya émission na bino oyo ya bosomi na ya ba congolais et puis mbote na mama Pichu Mangaya wazali bongo boss LED wazali ko soutenir pe ko kamba lingomba o malamu merci na yo le grand cordon balbi Franklin Masiala oyo penza zali ko disposer toujours ba matériel kitoko po ete musala et ça mandenge moko ya malamu babi mobali oyo tele makaloko la tripier pe soka simbi caméra ya linga kate ezali bongo mwana mboka nati musala na kitoko et si ekisa ngo bande ko batata ba mama ndingi bozoko londa biso ba cher internaute ba diaspora bisika tu bozali boba ke lelo to kolobela makambo belé pe to ko beta sete na makambo tali bongo ba carte visa to kolobela nini eza koleka na kati wana ba nani bako kwa misolo ya leta ba nani bako bika na yango to kolobela yango na ndenge pe bazali ko citer makambo belé na kati to kolobela pe o etali bongo troisième vague ya Covid-19 lolenge nini bazali ko zo mikano to ko zela mikano esalema mwana mboka tozali na plateau ko meka ko définir yango toko beta PCT na etali bongo report ya voyage auto zelaki biso nyonso par rapport ya 61e indépendance ya République démocratique du Congo il fallait que to sepela yango pe to ko sepela yango na le 30 juin to kete moi voyage ya mokonzi il fallait que ya président roi ya Belge toki ke ba reporter yango toko kota pe na masolo ba détail wana nyonso ba sujet zali tellement ebele toko beta yango kasi pe to ba ke toko lobela pe lisusu affaire ya Sadek o wapi to zaki pe candidat na biso fallait que kende kuna pona secrétaire mais to ke yango pe ezali bongo reteni toko zape ndenge nini milulu esalemaki ya bandeko ya IDPS na matinée na bango esalemaki le 8 donc mokolo ya le 8 mais toko ba ndenge nini ndeko Augustin Kabuya azali bongo secrétaire général ya parti wana apesaki mbela tokolandango na mwana mboka Anissé Loleka oyo déjà na botosi nyonso na kei kopesa ye mbote mwana mboka Anissé Loleka mbote ndeko journaliste. Boni santé na yo personnellement et puis santé à partir to baksape santé ya République démocratique du Congo. Oui, santé na ngai eza malamu nzambe ka nde mutazo batela biso toyekolala toyekolamuka nzambe ka nde mutabatela kabiso apa nzambe mususu azate losako vraiment na njakomba mokolo mokili mobateli malamu ye akomama yende mokonzi yende mutu apesaka kimia na esengo soki ete me tozobika te yango topesaka matondo epa na nzambe pe santé à le pouvoir en marche eza malamu kandengo ozomona le pouvoir en marche en sigle LPM soutient la vision et les actions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi po ete mboka ekende liboso. Le pouvoir en marche, toujours dans Simanae, que le pouvoir en marche, tout de suite au Kangi déjà 26 provinces RDC,
ke na mbandaka kuna pa na ngai na bikoro kuna pa na ngai na geme na gbadolite na bwende na basankusu na lisala na bumba, c'est-à-dire na Kinshasa kana ngalumbashi bisika nyonso. Le pouvoir en marche est accompagné toujours président de la République parce que Azana Bolingo est mboka et Kende Liboso. Santé à la République au pays La Santé à la République démocratique Congo est à moi malamu pour ma camion c'est Kosimbate. Hein? Santé est à moi malamu pour ma camion c'est Kosimbate. Tu es comme on a koto to ya dollar ezo kitate koto yo vorka ya Nyirangongo yelobi kengai oyo kuna na este makambo état de siège. Eza kolinge simba loko ezo simba te ozomona otala isu kotoyo troisième vague lisusu ezo beta makasi, c'est-à-dire que santé vraiment mboka eza vraiment malamu te, il faut que la vérité soit que loka mabe to ko be amabe ozomona parce que bato ba komona pasi makambo ko simba te vie sociale ezo simba te faut ba geno santé mboka vraiment hein na ndenge ya palpite ozomona ya malamu te faut ba ya malamu te non c'est ça non malamu na te. Merci beaucoup moi Mboka, to rappeler Anissé le Kazali le coordonnateur ya ndenge bomoni wana ya LPLM, donc voilà en tout cas LPM voilà donc ndenge otiko brosser et l'axe que d'après moi Mboka ndeto le bakamituni za biso bien yaye alobi que santé ya République démocratique du Congo ezali penza malamu te pe ameki ko décortiquer ngala moi Mboka to kota vraiment na vive ya masolo na biso na vive masolo et puis to beta penda masolo etali bongo ba carte visa to ekindenge ba actualité zali ko tambola et puis quelque part tolandaki pe bandeko ya IGF bango ba otiko sala démenture na bango ba sali ba démenture par rapport ya ba information bandeko sur les réseaux sociaux que bango pe bazali parmi bato ba se retrouver na kati ya ba système wana o ezali ya ko bimisa misolo ya l'état na ba carte visa o ezali ke bato ebele ba kombo bango ezali ko tanga na bité mona mboka ni selo le kayo ezali moi politique ozali moto lala kana politique pour la mokaka na yango sango oyo est-ce que ça na ba information landa kleboa o ezali chaîne moko international pe elanda makamakasi matondo mingi papa journaliste na likambo tuninga ba visa na ko expliquer likambo ba visa oyo ozoyo kawana moni mboka na biso bato balingaka mboko te eza na bato oyo balingaka mboka oyo te ozomona eza na bato bazolinga keno mboka oyo bato bamona aka pasi bango basepelaka, c'est-à-dire que bango na basi na bango na bana na bango na mabota na bango ba mona aka pasi biso ba congolais ba oyo toza na peuple za ko se retrouver to bazana ko mona pasi bango banda kolelaka makamba ba visa wana esalinga pasi webike nalala kina zolala na zolela na kolala na kolela na kolala na kolela ba carte visa parce que tango benga ngo visa ba kanza visa ya passeport ya voyage donc ba carte oui ba carte visa wana na kolala na zolela na makambo ngana yokaki epa na journaliste ona ni ndeko Israel Mutomba koloba yango o makambo uti kune pa gouverneur ya banque Deo Gracias ba kwa koloba makambo ebele webike senga mutema passe nzokande tozana binemi ya mboka. C'est-à-dire que non bato bazaka sur na fonction te allez bakenda ko zwaka bambongo de toko ka $50,000 par mois et zambongo ebele bandeko batanga maki wana otoki bakombo na bango bato ancien régime. Non, c'est déplorable. Mwana mboka likambo musobe ko pesa pasi parce que na niveau na yoton yo kolobake boyokaki, c'est-à-dire tant to yokaki c'est là ne précise pas l'information parce que ngai pe na yepa ina yo poto lukati to zo penza mo boko ya likambo so zalika ka ba rumeur za ekoki ko suka peka ka za ba rumeur est-ce que ça vraiment ba vraie information ke bandeko wana oto ko estimer batangi ba kombo na bango bazo ka penda misolo wana ndenge ya solo bon omoni tango ba lobby yango ba journaliste ba lobby ba ndeko nani député nani Eric Ngalula abako asengaki na gouverneur ya banque aya ko expliquer à propos ya makambo wana ba visa ya carte na Assemblée nationale, c'est-à-dire n'est pas ça qui complice pour baza ba tebele batangi ba kombo na bango bazé belé ba ancien régime o bande ko zombongo ozomona mais depuis kala na Deo Gracias aloba kité po ani na kwa kolobango mikolo pourquoi, c'est-à-dire pas ça complice ozomona les camions ça a confirmé à 100% ce que justice c'est ça l'enquête ozomona mais là pour le moment justice c'est ça une enquête dans noté
makambo salimi nano te ozomona mais moi ya koaffirme yango à 100% eza te mais à 80% nga naza koaffirme yango ozomona parce que IGF mpe abandai kolandela mpe biloko wana biki bato nyonso baza bakarte wana baya kotika yango ozomona il faut mpe IGF mpe esengaki mpe na gouverneur ya banke baanile nano baanile bamakambo ya carte wana ozomona siko tadi eza makambo ebele eza ebele moi Congo mpo ebonga esengaki ka Félix Tshisekedi aza président de la République pour ceux qui azalaki président de la République te mboka oyo engai ebonga te pourtant makambo ezodénonce c'est-à-dire eza bato mosusu bazali na bafonction te mais bafonction esesili mais baza na bacarte visa oyo kebanda kozwaka mbongo par mois ozomona IGF asala mosala na ye ndenge azosala ndenge keno asengaki baanile mais nasengi mpe na IGF azala moto ya parti pris te ozomona azala moto ya parti pris te IGF nga mpe nakosenga na yo jusqu'à présent docteur Muyembe otikaki kosala enquête te Eteni Logondo otikaki mpe kosala enquête te tala tolingi biloko wana te toza na kati ya pays état de droit oyo asali mabe amérité mabe oyo asali mboka tokoki koboya baeffort oyo IGF azali kosala te parce que lelo IGF aza kodémontre mpe na bato ki azosala mosala bato ebele oyo lelo babandi kosite bango tondimaki te mais tozomona ndenge bandoto ebandi kokoma réalité journaliste eza te ka IGF attaque moi je suis allié de l'IDPS LPM c'est l'allié de l'IDPS du parti au pouvoir n'est-ce pas mais yo mo poto kolela ki mboka ezali maladi makambo ekotambola te LPM soutient la vision et les actions du président de la République, n'est-ce pas? IGF a la contrôle des ancien régime. Mais nouveau régime, il faut peut-être, comment on appelle, changer le gouvernement. Gouvernement il fallait que IGF ait un contrôle. Mais Moussa les ana moulaï moi n'amboka so sala Moussa to éviter. Là nanu Eteni Logondo azai sous ministre té. Attendez qu'on anga mongo Équateur na kokote la été. Ozomona. Makambo ya Covid bambonge bimaki awa Eteni il faut expliquer mbongo ane kenda pesa musala nini ozomona epe onani docteur Muyembe a expliqué biso clair problème wana tokolinga te ke no mo eloko moko boye opo toza na kata pouvoir tokotela ka bato pouvoir non eza oza muto pouvoir te soki exaki moi fonction moko quelconque na kata mboka na biso il faut passer le contrôle ozomona mboka oyo papa eza biso nyonso ozomona eza te ki IGF aza muta parti pris IGF soza muta parti pris toyoka na ote ozomona po déjà olingo banda déjà moi biloko moko wana toyoka na te nga nazosenga na yo IGF Eteni Logondo il était au pouvoir mandat nécessaire ça les contrôles za ministre de santé mbonge kota kebele expliquer mbongo neke wapi eza te ke bakanga ye ozomona mais basale na audit to senga na IGF face à l'audit et pana docteur Eteni Logondo pe pana coordonnateur à riposte basala yango po eza malamu pona intérêt ke mboke ke liboso ozomona mais ça te que non akanga makana bato moko wana to linyango te ozomona état de droit ezo frapper mutu nyonso eza oza mutu opposition oza mutu majorité sociale mabe ko kanga na sebela ki atango justice landela ki makambo ya anti corruption ozomona mutu anti corruption te balandela ki akota ki pe boloko non ozomona mais aza mutu pouvoir aza mutu président de la République ozomona voilà c'est ça tozo senga que non IGF ça musana à ça la partie prêtée pour na likamba ba carte visa bravo. Alors, moi Mboka bravo. Voilà. Oyo IGF azosala mais to sengi na ki azabe muta parti prité ba to nyoso baza ba carte visa bokende bosongi sango na otangi ba kombo te na kuliso baki kozana ba kombo yo za ni sele loka lobaka nini oyo yebi parce que to lingi ba précision na minute ozali ba sujet ozali pe ko compliquer ba tuto ye ba makambo ngo eza ya ndenge nini ndeko journaliste na ko kotanga ba komba ba to ate parce que ezali mabe kotanga ba komba ba n'est-ce pas to ko kotanga ba komba ba to te nous sommes ça ba information ba rumeur to lobaka mais IGF osala musana ako publier ba kombo ba to nyoso osoma na quoi IGF mutu azo contrôler
a publié na otenga na ko publier na ote parce que tout ça ba kombo nyoso ya bato baza ba carte visa ba kende ba ndeko retirer mbongo na carte banque osomona tout ça na ba kombo na bango nyoso baza ba tozo tuna misala ngo ezalaki nini basala ba congolais est-ce que ezalaki ba retira kango po ba sala ka bilanga ba loso po na kolesa ba congolais to ba kelela ba congolais ba nzela po baleka na kimia yango nde baza na droit kozwa ba mbongo misolo na mo mituna pezo tuna makotone ebele ya wapi tata ezaki na bato ba kolinga mboko te osomona bande kolinga mboko te na okinde ko moka oti ko dénoncer lobi okono o depuis nga longwa ki na ko longwa l'Assemblée nationale banila ki makambo carte na ngai okomona ya précipité ko loba bongo a précipité na tazela na rapport chef ça musa nango osomona ya na sengi na bato na nyonso bo ba ke bande kolinga mboko te loko bande kolinga mboko te Félix Tshisekedi pour un état de droit o sai mabe ba ko kango ko kende boloko osomona keba Félix Tshisekedi ako batela mutu mote osomona justice peso batela mutu mote so sai mabe ko kango ke musa okena kata boloko na ko répéter na chef na sai na chef asa l'audit n'était ni logondo pe na kata docteur Muyembe ba pe sa rapport. Je pense que le message est passé bande ba ko landa biso ba internaute ba diaspora boyoki ke soué ya mwana mboka ni sele le kezali ke IGF a continuer ko sala musali ba enquête naye et puis a enquêté rapport nini oyo bande ko eteni longondo na pe docteur Muyembe ba sali biso par rapport ya gestion ya COVID-19 en tout cas mwana mboka to côté pe awa déjà makambo ya 3e vague ye o babike pe na makasi zo senga ba port ngana na masque na nga déjà zali awa o tozo kolata ba masque mesure ya ko sukola kama boko pe ezali ba mesure to kotikala kana yango libela sadi on ezali ya ko banga te ezali ba mesure to tikala nango pona ba maladie nyonso ya mal propre ya kana ba nzela to ba poussière to ya ko pesa na ba mboti na maboko moto esengela ba ko sukola maboko ko tambola mwa savon liquide na ye na soki esengi kosala ngo matango nyonso asala yango ezali likambo kotinda mutu na makasi te même pona kolata kashi ne pona moment au même to comme nelanga poussière l'équipe ça toujours une obligation ya kozana ba port wana ya ba masque po et batela biso contre ba maladie mususu mais likambo to ko banga ezali likambo to ebite mokano nini ko koya na tango oyo pona koluka susu ko épargner bat na maladie parce que to bike gouvernement zo ka maladie mais ba congolais ba kolela ba mso lobi non ezo kotisa ba crise bona bon na ebite na nyonso est-ce que ezali faute ya bato ba geraki yango malamu te po ezongi biso na lombangu alors que tokoma ko sepela kala mingi te couvre-feu ezalaki na 21h et mati 22h comme tina bisika kuna elike ezalaki ekoki pe kolonga po kongola lingaka na ataza na njala na ye pasi ezali mais asaka na tambola mais tango to ko banga déjà makambo ezongi seke to kozonga lisusu na ba loi mususu koya oyo mokonza mboka koloba yo pona yo zo zelango na eteni nini. Matondo mingi mwana mboka na ndenge otoninga likambo ya 3e vague oyo ezo frappé omoni coronavirus ezali maladie moko ezali c'était mais beti mokili mobimba ozomona ke no mona ki ba côté mususu bato ba kotanga te ba limite ya bato ezali mais ai pa na biso non congolais ayoka te congolais ata nzamba kite biso ke non donc problème ça paye la population mais na ko biso non ata nzambe soka kiti siko ayisi ba ke non boti ke loko kongola za mutu makasi uzomona malade ezali balobi ke non bosukola maboko monita ke nonga nonde toza 1 mètre okomona to 1 mètre nde toza to 1 mètre po caméra de sangisi biso mais to 1 mètre déjà moyen malade so biso ezate okomona voilà lokali boso yami bale malade ezali mais bato bande ko respecter ba mesures de barrière te nga pe na mitunaki balobaki 20 personnes ngo tomona kango te au-delà 20 personnes ko makaba 200 personnes maladie c'est normal et contaminé bato balobaki que non bato baza lebele te bosukola kama boko bakashine bato bako sukola te atanga mokonde to en émission awa ndeko musu alobi ba cantine wana ba bisika musu koma nanga kama fantaisiste bato bazoleka yango ko sukola maboko ya susu respecter tende ma bobange ezalaki ça dit suivi fait ezalaka biso congolais to linganga pe moi ba rigueur est-ce que ezali kaka faute ba congolais to ezali faute ya bato ba dirigeant ki po tango ko condamner ba Muyembe ba docteur to pe ba ministre ya ba communication est-ce que communication zo ko leka malamu tata journaliste na ko koma wana nalingi pe ndo lamuka parce que ba congolais ba likambo za awe zabwe maladi wane beti mokili mobimba pe ezo frappé côté nyos biso awe frappé biso ozomona et frappé ki biso za ba mesure de barrière de 21h jusqu'à 5h
ozomona balabaki bolata bakashine bakongole miso bakolata kashine te bosukola maboko bakosukola maboko te babi savon liquide bato bakosomba te ozomona ezali mabe makasi ozomona eza mabe bato bakorespecte bamesure de barrière te mosusu ezali bwe nga mpe nako mituna mutuna eske malade yango ekontamina bato ka 21 ti 5 eske na moi ezalaka te mais na moi nde ezali plus dangereux tomonaka na bazando wa batebele bakokende bakoteka na baba bato eglise na baeglise bakokangama nde ezaka contamine so pepe ozomona eza contamine mpo na ngai bakoka nde kokanga na moi mpo na butu bato batambola na bango te bato mosusu bafanda bakoka na kata bandako lelo maladi wana eske tambolaka kaka na butu non maladi wana etambolaka na moi na contamination mpo tomonaka na bis bato bakomata kaka transport tomonaka bato bakomata soki 100 et quelques personnes c'est normal malade wana il fait ça là ozomona lelo il faut malade wana ça parce que bato bakorespecte bamesure de barrière te tokomona lelo awa na bisika mosusu babaki 20 personnes mais ezali sur 20 personnes te ekomi 100 personnes au-delà bato bakorespecte bamesure de barrière te c'est normal malade wana il fait ça là mais nga nakoproposer boye il faut reguerre kota ndenge mokonzi ya mboka alobaka na ndenge pe gouverneur ya ville alobaka il faut limiter ça ba 20 personnes ozomona ba veiller na ba transport surtout transport public ba veiller nango soki bolekisi 20 personnes il faut ba beta bino fimbo ozomona soki ba bike non 20 personnes te na kata ba ba so bolekisi ba beti bino fimbo bo balobi ke non 20 personnes te na kata ba église o place ba beti bino fimbo ozomona kobeta fimbo est-ce que omoni pene ezali likanisa malamu to ezali lomando parce que biso tobanga lomande nde balobaka mo bamande wana ba 5000 ndenge yake koki mpe komata mpona koluka kaka kotia mwa molongo mais kofimbo tolekaki mwa étape wana ya bafimbo oui non muzaka na système ya fimbo soda betaka moto fimbo so okite faut babeta fimbo kaka bino mo pe boko baluka surtout ki bozali ba autorité ba parti politique bo bana ko critiquer et comme au régime e bona bo bino mo boko baluka te mona mboka eza pona intérêt na biso moko soto ko respecter mesures de barrière ba beto fimbo ozomona mais aki mo côté musu na mona ki mo bolembo ekotaki baloba général ya ville aloba kinine ville Kinshasa ba ke non ba policier ba kanga ka bato mais ba ko kanga so bato te et comme il kambo ko pesi 500 francs balekisi yo ozomona batia mesure de barrière okomona nga mona mona kana tambolaka we komona lelo na mutuka lelo okomi place barrière so pesi ka 500 balekisi yo mais baloba il faut bokanga ka bango mais bakokanga lisusu te eza mabe kanga te to bongisa ezalaki ke oleki na ngonga ese leki okomi na barrière bakolalisa yo wana batelemisi yo wana olali wana na ntongo batiki okei mais ekoma péage te nde mais kasi lelo tozolobela non ozomona il fallait bakanga bango mais bango ekomi ke non so okomi place barrière bapeso 500 opesi 500 francs oleki eza mabe c'est déplorable ozomona wana pour la population il faut auto respecter mesures de barrières parce que ça pour l'intérêt na biso moko pour la santé n'a pas de prix il faut auto respecter le kwana mais lo konga pe na kosenga na docteur Muyembe ada coordonnateur riposte depuis qu'il a été nommé par le président de la République na poste makambo wana pour na kolanda makambo Covid jusqu'à présent docteur Muyembe abimisa takisi moko te misole belé uti libanda uti awa Muyembe docteur Muyemba docteur moko amayele beleme azali na limite ya kobimisa ta kisi oyo ke non ekwe ko sunga maladie oyo ya Covid ngana komona docteur Muyemba za besoin que non maladie esi la tepo aza besoin banda ko twa kambongo na sima okomona docteur Muyembe na equipe na ye bazali wana tepo na kosunga babimisa kisi pona nini bapesa bakongolais po ete na maladie oyo ya coronavirus esila ngana komona ana posa wana te ye posa nezani malade ezalaka mpo bapesaka ye mbongo na bato na ye okomona mais non mais ezali point de vue yo nazo bisa mais il fallait nde a trouver solution mpona coronavirus bapesa bakongolais bakisi po ete non malade ane esila siko jusqu'à présent tozoke na 2 ans yango concrètement eloko nyonso tozozela soki lelo mokonzi ya mboka azwi mokano ya koloba ke batia baposte tozozela yango d'ici le 17 awa soki bakozwa mokano ya koluka ndenge nini bakotia molongo mpona koprotéger population ozokozela mpenza bazwa bamesure nini mpona yo première mesure nano nga nazoloba docteur Muyembe il est incapable ya kobimisa ya trouver solution
parce que un des docteurs à makambo santé ozomona yaza coordonnateur makambo riposte oyo pour trouver solution pour dire coronavirus ceci là depuis coronavirus et banana kata mboko yo docteur Muyembe yalo bana biso ka tokanga ba église tokanga ba bar tokanga ba jando tokanga ba boutique tous à la plus de 20 personnes mais azali limité ya ko trouver kisi oyo ko si sa maladie ona lokola aza limité ya ko trouver solution pour na makambo etali ya coronavirus a démissionné ozomona ezateka banda kokanga kabiso aw ozomona biloko to kolinga ngote docteur Muyembe n'a pas sur 70 so trouver solution après les 28 to kolongwa bisiko zali pour oza limité oyo ko sala ko mon côté ozomona il faut alongwa so qui a démissionné les pouvoirs ramassent biso to soutenaka vision président de la République to sang na président de la République depuis docteur Muyemba zawana azali limité à trouver solution pour na makambo etaki coronavirus ye posa neza nini malade zalaka pona nini bapesa kaika mbongo mais azali limité à trouver solution pour être trouver qui si bapesa ba congolais pour être malade anesi est-ce que moi mboka ni c'est le leka tango za ko wele la a démissionné aux ana médecin pe mususu so préparer déjà ça parce que tous ana besoin retard ezalaté yozo ko proposer à démissionner mais aux ana nani aussi au kanisi ka ko sala mieux que docteur Muyembe ba docteur ba sebele na kata mboka c'est ça que docteur Muyembe yemoko aza limité azali incapable à trouver qui si oyo ekoko si sa malade ya coronavirus aza limité suko depuis banomaka na yeka ko twaka mbongo tongo midi poko te biloko to linyango te ozomona c'est-à-dire aza besoin que malade salaka bato bakufaka po yeba pesa ke mbongo wana to linyango te il faut démissionner quelque part vous reconnaître est-ce que vous reconnaître quelque part pe que non tolo tâche to pe to ko benga ngoni c'est-à-dire biso moko pe population quelque part to zali pe na auto bengi bongo part ya responsabilité tango tozo ko linga ko zwa conscience te que non malade za na mboka déjà to ko douter te ba biso la ta port ya lata masque na yo sukola maboko sukola tambola ta na gel na yo tata ouais papa ata yo moko olobi bato balata kashine bakolata bato sukola maboko bakosukola ozomona yo moko pe o trouver qui sangote c'est-à-dire on a besoin que malade se multiplier ozomona pour les loso qui a trouvé que les lokisi que ba pesa on a ba congolais que bon mela yango ozomona so ka pesa ki kisi na ba congolais ba meli yango lingomona ki malade ngesani ekita siko tango a trouvé qui cité c'est normal que non malade sani et se multiplier pas na bato et se multiplier ozoma ta lelo tozo comme na baka isuso ba 2 quelques par jour 5 quelques par jour likolo Muyembe ya Muyembe poso daki Muyemba trouva ki ka kisi lelo nde tozoloba mais lelo makambo ba multiplication ba kawana ngeza alisute le quoi incapable à trouver solution il faut démissionner soit démissionner président de la République biso to sengi na yo longola Muyembe tia moto mususu azawana à trouver solution moto mususu oyo na kolo na bosa na gionani Munyangi docteur Jérôme ozomona ta yaki kuna auti so na Madagascar aye baté na présidence pour trouver solution à trouver solution te ozomona tala ndenga ye munene c'est-à-dire akosa musa moko te matama e minene akosa musa mote ba musa na bangezani babanda kolia kambongo balia kambongo malade za kamiti prier bazalina impossibilité ou bien bazana incapacité ya ko trouver solution pour na commettre fin malade loko bazana ngote na 5 na président de la République à Longola c'est-à-dire limoger docteur Muyembe longwa pe Jérôme Munyangi alongo na présidence parce que bazala ki on a pour makambo coronavirus lokola bazali na impossibilité ya ko trouver kisi o eko commettre fin na maladie on a coronavirus balongwa olie bali ya kambongo ke bakosa kabiso ka ke no tola takashine tokola takashine tokolemba te tokosukola maboko tokolemba te toko respecter ba mesures de barrière tokolemba te mais docteur Muyembe loko trouvé qui cité Yona Jérôme bon démissionné. Voilà. Je pense que message l'équipe bandeko ba internaute bino tubo ko na biso tata ba mama to ba toujours mitune za biso bien ba invité na biso bo ki ndenge mona mboka ni sele le ka wa tomboli mongongo o ya lobby ezali makanisma ye bino nde ba congolais boko na biso boko juger ba konzi ya mboka boko na paye boko zwa aya abana koko saka président de la République docteur Jérôme dépose en présidence til lelo a trouvé solution à qui cité ozomona Muyembe dépend à trouver ta solution à qui cité eteni logondo a uti kolongwa ayeli biso vaccin ti lelo solution mo somona na te c'est-à-dire zo laksani bango mission zani bali ya kambongo bangbolaka
basomba ba mapango ba jipi balataka yoka to beloko moko siko na lobi boy lokola bozala qui incapable de trouver kisi bon démissionner soki te comment on a besoin de respecter mesures de barrières. Voilà. Alors moi mboka yomoko zo benga ngo ezali pandémie parce que ce qui est pandémie ezali ezumokil mobimba ce n'est pas une épidémie mais une pandémie. C'est-à-dire que non. Toyebi ke tozali awa tozokende moi mboka tozokende pona ko fêter 61e anniversaire ya indépendance na biso et toyebi biso tout que c'était prévu déjà moi mboka le roi belge ya awa mais ezali reporté pona ba raison sanitaire selon ba information ndenge ça montre que même na Belgique même na bisika tout maladie ezali pe ezali kozongi la pe ça dit oh ezongi pe biso et que ezali la troisième vague et pe tato pe ye na mamba ba force mususu. Est-ce que vous trouvez toujours que ezali est compétence ka ba médecin na biso parce que quelque part on devait aussi être fier na bango ba bundi quand même ceux qui na bamboka mususu to koki kozala fierté ko mona que to ya bato azokufa to ba kiza mukende to za fier nango non to zo ba ke to za na pasi nous compétition na bandiko azokufa ezali souci mais souci ezali que comme ezali pandémie ba kondina biso to ba minganga na biso ba bunda penza pour que bazo pe ba mesure ya solo surtout ba kondia mboko tamba ko pesa mikano wana ba respect ndenge ezaki tout le biso to moneke mo malamu comme atana taxi deux personnes moto mutu moko mais to moneke on dirait mo ba laisser aller ezala ki pe to moneke on dit to négliger ki to minimiser ki deuxième vague wana raison pour laquelle vitesse c'est sur mati makasi bon tant yo kozong sa tout na mapeka ya mutu moko alors que par paix responsabilité ezali pe na ba congolais biso moko pe total il faut na bima chaque jour est-ce que ba pekisi yo awa non tu ko biso awa sikoyo kake non lokola docteur Jérôme Mouniang a trouvé qui cité docteur Mouyembe a trouvé qui cité sikoyo ba congolais ba ko respecter mesures de barrière ndenge nini so po ba so ki ba trouva ki kisi lelo olinga mona lo ba kalinga ke matate ba kalinga ki ekita ozomona baka ezo mata parce que bazali na incapacité ya ko trouver kisi ozomona yango wana malade ezo mata so lelo ba trouver ki le kisi mais malade le moyen mata ezate olingo mona lelo ba inga ba bisa ba congolais ke bobima bo meli ba kisi mais bo respecter ba congolais ba inga ba respecter lokwa ke ba congolais ba komona ke no ba ko trouver kisi te ozomona c'est normal maladie et mata. Mais quand même campagne bien qu'on sensibiliser les Congolais, ils sont dans l'obligation de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières doivent être respectées. Parce que Mouyembe a trouvé qui c'était. Mouyembe était allié à Congolais et puis Namboka Oyo président Oyo ko soutenir ndako kamba son excellence. Président Salaki Moussa Naye. Papa kata sunese. Mwana mboka na lobby pesa pe campagne malamu pour ba congolais balanda baye ba ete ezali malamu kolata kashine quel que soit ba mesure ba docteur ba ko luka kolata kashine to ko sukula maboko yango ezali malamu tata na otu ko biso na bini président de la République asaki pa na achaki Mouyembe azala wana pour a trouver solution ozomona mais Mouyembe dépose à qui place à riposte jusqu'à présent tika ko trouver qui si mon côté pour en mettre fin na makambo ya coronavirus. Non lien à la cana balongola ye na président cha mutu mususu azana na poni toza ba docteur rebelle maladie oyo oui papa maladie oyo ya kinini nana bimisa kiswana est-ce que ça eza Mouyembe te ozomona toza na ba docteur baza ba savant awa président de la République a fait sa chance na ba docteur mususu baza na place à riposte na po ba trouver kisi oyo ko mettre fin na makambo mususu ezana mais Mouyembe ye alinga te bato bazalaka pembeni na ye we komona tosi tokida ba eko Mouyembe alika ka ye moka anganjamaka wana ese sika na mokote ozomona message eleki mususu ya roi wana we kotuna makambo ya roi ya belge alingaki aya mais alobi njoto ekosala malamu te mwa fièvre juillet moya ezate a reporter voyage na ye mais na mikolo ya ko yalingaki ya le 30 juin awa pour l'anniversaire indépendance na biso mais annoncé déjà bengi président de la République abaki alingaki ya mais aokaki mwa pulu ekosala ye mais moya lisusu ezate mais toyebi ke na mbala na sima akoya azo annoncé déjà azo ya abaide yake non pulu ezo déranger moya iso ezate mais akoya tebi ke mukola koya ko annoncer déjà koya moi santé ko tungise moi libumu e amala muteme akoya na ye azande kona biso anoko na biso akoya ata na moi juillet akoya ata na août azoya mais soka na moi janvier ya juin te
ndenga lobaki pour ko déranger akoya na mikolo ezoya. Merci mon amboka Nissé le cas. Je voudrais quand même n'attendre moi message moko to qui awa to yebi ke bandeko ya IDPS bazalaki na matinée na bango to yebi ndenge zalaka mais alors qu'il y a un communiqué au mon amboka Augustin Kabouya Salaki, on va essayer de le lire. J'ai été interpellé par les chefs de l'État, il a dit que nous devons mettre de l'ordre. Si tu sais que tu es parlementaire debout, fais ton travail de parlementaire debout. Dans les jours à venir, nous allons convoquer les états généraux des parlementaires debout pour identifier chaque parlementaire debout. Il y a trop de bêtises. Nous allons maintenant nous occuper de vous. Beaucoup de gens vous donnent de l'argent pour tenir l'image du président de la République, a déclaré Augustin Kabouya. Mon amboka, na moi nouvelle wana yo ko sala commentaire. Sachez que les kaki na matinée na bango lobby le mokolo le 8 na direction d'auto bana siège national ya IDPS. Le pouvoir en marche LPM en sigle, tous alliés à partir au pouvoir, tous soutenir vision à président et action. Le coin de la province Équateur, en 2023, tu coupes ça sous président Félix Tshisekedi du pouvoir. Ne tu pèses ça en 2018. Le pouvoir en marche, tu coupes ça sous le président Félix Tshisekedi du pouvoir. Mais tout beau sanate, IDPS, c'est un grand parti. Vous comprenez? À part un père, ils ont IDPS. Vous comprenez? IDPS c'est bandako bundisa et bundisa président Mobutu et bundisa Laurent Désiré et bundisa Joseph Kabila le fils. Ti balongo IDPS c'est du pouvoir. IDPS c'est ça les 37 ans à Katali opposition. Mais le problème est qu'il y a IDPS, c'est parce que lorsqu'il y a des alliances, il y a des musiques, il y a des combattants, il y a certains combattants, mais ils sont mis sur le Liban pour tenir l'image. Il y a des gens qui ont IDPS, c'est Bundé Bitumba. IDPS, ba combattre belé ba koufi et belé ba éliminer bango ba musu ba gorja bango ba musu ba éliminer bango ba musu ba kanga bango ba musu ba tika ba sina bango na bana ba musu ba zikisa bango ba musu papa ba kata na makolo ba maboko ba musu ba miso zo monate IDPS bunda bitumba ba combattant na ba bunda bitumba mais ba combattant il faut to la vérité bazali récompenser té. Sozomon a l'élo que non, likambo oyo président de la République a lobby que non, ABC secrétaire partout au pouvoir. C'est-à-dire, les parlementaires debout bazako se retrouver tête au solana bango papa. Ozomona. Ceux qui sont dans ma kamba marche. Au comment na ba benga, les parlementaires debout bobi manansela. Mais ceux comme on a ma kamba misala, ba ko benga ba connaissance, ba to église, ba to famille, ba ko ta bona ba cabinet, ba ko ta bona carte d'entreprise, ba ko nommer ba ministre. Au comment na. Mais ba combatto ba bunda. Bako kotsa bangote. Sukotango lelo combattant, azu lelo musalate. N'entreprise publique à quotité, na cabinet à quotité. Ozomora, botike kaka ndenge azalaki. C'est normal lelo akwa kozwa lelo mbongo ya ba voisin. Bako corrompre bango facile. Wana ezasuko trahison soki ko salema bongo yo ko bakiwa za mbongo ba voisin ndenge nini. So ozali na parti moko, il faut tikala wana tebi ke ba parlementaire de bozali ba attaché ya IDPS makasi mais soki ezaki ba ko sala ba misusu ba ko sala comportement bongo wana ko zala ko la trahison mona moko. Non, tata yoka. Il faut que la vérité ba combattre ba ko souffrir. Ba combattre ba mo balingaka ko lingate ko le kabitando ike mais ba ko souffrir papa. Ozomona, ba zo souffrir. Babunda bitumbati lelo que non baza na kata pouvoir au moins opposition na pouvoir za bilomi balé c'est normal bazaki na kata opposition ba anda ko souffrir eli que ça que soit au pouvoir to kokota mais lelo ba combattant ba pouvoir mais baza ko se retrouver té ozomona baza ko se retrouver té na kata ba ministère ba combattant misoso baza té ozomona nga lelo eza ba bilo mususu il faut ka kolobaka yango. Lelo nazo solana combattant moko aza na moamba. Batindeli bango mama moko aza wana aza professeur. Ozomona mais aza ine combattante te batindeli wana babike no akota kana réunion wana. Kwa nini? Balingi ba engager mama na quelque part. Mais loko ba reconnaître que aza combattante na te batinde aya kana réunion po ba otinde quelque part ça mabe. Mais les combattants ba bunda bitumba bazo za récompenser. Tant que les combattants bazo za récompenser ba ko zo misala te.
bozo tcha bona ba cabinet te ba ko zo ba poste musu quelque part. C'est normal. Ba koki ko trahir lelo parti. Ozomona. Ba koki trahir lelo parti. Eza likambo sikate mais lelo tozana na kata pouvoir. Tango ba combattre baza ko se retrouver te. Il faut pas ça ni. Il faut pas changer cas. Ozomona. Na yoka ka bango bazolo ba. Yo na 5 ans qui non na président de la République nenga pesa ki mission na secrétaire parti au pouvoir on a lingaka mingi Augustin Kabuya a identifié kaka ba parlementaire debout. Ozomona ba parlementaire debout bazole la mikolo nyonso. Biso le pouvoir ma sto mabeza to ko ba mabezali. So malamu ezali ba combattant bazole la. Secrétaire parti au pouvoir pardon, trouver solution pour ba combattant bazwa misala. Pour so ba combattant bazwa misala te, c'est facile lelo ba ko zo lelo ba mbongo ba voisin, ba mbongo binemi, ba ko trahir lelo parti. Pour lelo so bobengi lo ba combattant ba bimananzela, ba ko bimate. Ozomona? Ba ko bimate. Alors tokende ba ko bimate. Mais pour ba ko bimate pour ba bi ke non, so bobi ke marche ça là, bango ba to bayaka. Mais so comme ina misala ba bazwa ka misala te. O ma ba ko boya ko ya siko lelo soki binemi bapese bango mbongo ke bozwa okomona bosani bakozwa mbongo facilement ozomona bakozwa mbongo facilement to 5 ans que non na président de la République a récompensé ba combattant babunda bitumba lelo ba mama misu bakolala libanda kuna na kati ya oya kuna ozomona bakolala libanda ba mama misu ba mona pasi ba misu toboke ba papa ba kolala kuna bazozwa misala te misala sebele ata kokombola ne fils que ba futa mata par mois ata na sécurité ba futa maka par mois ba se récompenser ba yokata mutema malamu biso pe ba lié il y a IDPS biso pe ba toto ko soutenir président de la République tout ba soutenir pe biso ozomona poto qui t'appelle le lokuna na Équateur pour le pouvoir marche c'est kangi de Équateur mobimba et zo soutenir le président de la République pour président de la République atangi si bande ko na ngai le Équateur le gratuit na likamba gratuité enseignement ba financer pe biso to qui t'appelle le lokuna na Équateur tout ça musa makasi pour tenini to préparer terrain président de la République pour na élection ezoya. Merci mon amboka tozolanda malgré beta c'était kan Équateur to boy to pesi bana tu ya Équateur mambenga mbote na bango ende esika bazwami ba ndeko tu bangala ngapela zali ngombe pona bisayo mais tozo beta ka 7 mais to mais ozali parti politique esengi etala bisika tu moko beta ka 7 esika moko pe kuna na beti 7 esika moko te mais na kolobani na bike non nazali ressortissant ya Équateur mouvement siko LPM est installé na Mbandaka na Gemena na Guadolite na Lisala na Bwende na Buja la bisika nyoso le pouvoir marcher kangi des gens de la kuna. Merci mon amboka to chiter rapidement parce que miniti merci miniti ezali ko kende une dernière question ezali kaka ya koyeba to moni mo ville to ko tambola mwinda pelela na butu mutu ezali koyeba gestion ya gouverneur Jean-Denis Ngobila na Kinshasa ezandenge nini moni mwinda osepeli ko tambola na kimia pe na sécurité mon amboka ba mwinda ezalite hein minda ezali to komona wa minda ezali to komona félicitations coup de chapeau pour na Jean-Denis Ngobila aza gouverneur ya ville nena ndengo tsheba mwinda eza malamu me kini bopeto ezali te gouverneur ya ville kini bopeto eza te babugumeso pesa ba $10,000 basomela ba ndako basomela ba mituka ba aider te longola bango ozomona ba aider on eloko moko te baide otetala ba commune na bango ba commune salité banjela salité assainissement na ba veni na ba wenza ezate longola bango ozomona makambo ki ya grand marché Jean-Denis Ngobila na linga kwa mimi na likambo ozokisanga soni makasi ozomona lelo obayi loke no bakotonga jusqu'à présent bazotonga te ozokisanga soni na likambo na ebite est-ce que misolango ba pesi ou be ba pesi na ote soki ba pesi ke musa zo sale mate ozo kisanga soni mais so pe ba pesi na misolote kende beta porte ba pesa misolo po ba tonga bisika wana po ete ba so ba jonga na jando ndengo lobaki mais na zo ka soni makasi pona likambo akini bopeto kine za bopeto te ozomona kine za bopeto te batikela ko ba sachet ba fule belé o sali mwa musala olongoli mwa ba fulu ndambo kokoti si mwa lumière na ba grande avenue lokola ba 24 bisike bele to komona me kini bopeto ezate ozomona ba bugumese bazo ede on eloko moko te mbongo pesa bango ba $10,000 na basa musa bazo ede te ba ngola yango ozomona initiative ya kini bopeto sidisi pona ngai ezakaka
de dernier zaka ba mwinda nyonso tikali ana kini bopeto ezomona na te. Merci mon amboka. En tout cas nabi kengonga et sali biso des fonds normalement devait continuer avec vous mais to monique pona le loto sukiwana mon amboka. En tout cas likambo penia ko bakse tout ça te bi to kozongela malasima air ezali susute hein to kozongela malasima liloba suka moke penia zala mokuse poto kata pona mokola lelo. Liloba nanga ngo pesinga maloba na kanisi ya suka pona mission. Oui. Nasengi boye. État de siège est décrété par le président de la République. Président décrété que état de siège, coup de chapeau, sur le pouvoir maintenant pour soutenir l'initiative en état de siège. Mais pour l'état de siège, on a un Simba. Le président de la République a décrété que état de siège pour être qui mieux en Akatamboka. Mais pour l'état de siège, on a Simba. Sur le pouvoir à masse, te proposer Bilo Misato. Et là, quand il pour état de siège, Simba. Président de la République a bloqué, c'est-à-dire a fermé les frontières sur les pays voisins. Na côté Ituri, na côté ya Nord Kivu. Pendant l'état de siège, les frontières sur les pays voisins et Kangama. Pour binemi bazanga ndenga kobima pe ndenga kokota. Wana po Simba. Wana ezalo kwa liboso. Yami bale. Pour l'état de siège Simba. To sengi na président de la République asanine. A suspendre l'activité minière, c'est-à-dire minerais. L'activité non sur la minière. Pendant l'état de siège, président de la République a suspendre yango. Pourquoi suspendre yango? Parce que ceux qui guerre zakuna insécurité zakuna batakakate l'activité wana. Bango batakaka bato. Ba pauvre bato baza bilo côté baza banda kwa malamu te bato bako kufa bato baza bilanga bako gorger bango bako bimisa michopo. Ozomona? Président de a suspendre l'activité pendant l'état de siège. Wana yami bale soka lingi soki keno état de siège ane Simba. Président de la République biloko yami bale angwana. Suspendre l'activité minière pendant l'état de siège. Yami sato pona kosukisa. Ba exploitateur nyoso baka ko exploiter ba minerais pendant l'état de siège. Président de la République a convoqué bango balongwa kuna baya koto baya kovana na Kinshasa pendant l'état de siège. Pona kimia ezana okuna akata est. Ce qui est président de la République, qui bloque comme ça, ayo quel biso le pouvoir à marche était et cause à moi difficile que non. Qui mieux là? Parce que batouana, au comment on a ceux qui va frontière à kofunga mabanda ko bima bazokota. Wana siko farde se ko se sur musala makas. Yami bale ceux qui va suspendre l'activité en ate minière. Pendant l'état de siège, batona bandaka ko yiba ka minerai ko yiba minerai insécurité ko ça. Ceux qui a mis ça tout que le président de la République a convoqué batona te baye koto et cause à kaka mabe que non moyen Simba et ko Simba mais ko Simba ma comme il faut tenir président de la République à kokanisa tabilo ko biso le pouvoir marche to pesi tanga yango to sengi pe na président de la République gouvernement Samba Lukonde émettre ba moyen pour na ba FARDC batia ba moyen qu'il faut gouvernement et Sénat et sali musala nango et pesi mbongo moi ba contribution ba sénateur et bimiso $55,000 américains ba député be batiaki bango to sengi pe na gouvernement Samba Lukonde émettre ba moyen pour na ba FARDC o ba ko bunda bitumba kuna pona kimezala to sengi ka ba congolais toza na bolingo lokola mikate na kata sana njungu moko te pimela moninga nzela tozaka na Kongo bo moko tatabo moko mamabo moko ekolobo moko parti bo moko mokonzi bo moko Félix Tshisekedi abuo bia. Voilà, merci Ndeko Anissé le coordonnateur ya LPM ndenge undimaki kozwa invitation na biso ya mokolo lelo. Matondo mingi peuple congolais to soutenir ka vision à président de la République parce que azolinga kemboke ke liboso tolanda ba dongolo miso te ba dongolo miso ba bomi déjà mboko yo mais président de la République Félix Tshisekedi ayende ko sekuisa mboka oyo po ete mboka ezo ali mususu po ete mboka ekende liboso to soutenir ka vision na ye waza nango vision à président alini sécurité pepe na kata mboka to soutenir vive le pouvoir en marche. Merci beaucoup bandeko batata ba mama bolandi wana ezalaki mwana mboka Anissé le kababiye malobezaka toujours na monoko malamu botola ye micro po atika koloba po ete alingi mboka na ye aza kokanisa tango nyonso kopesa makanisi ezali ebele il faut ebimaka bakonzi pe bolandi ye na nzela na tata journaliste na bosa na peloko mwana mboka gouverneur na biso gouverneur wa Équateur gouverneur ya Équateur bobo azo sala eloko moko te ija fwe landela ye balongola kisowe ngamoko na mona kisowe ko sape musa malamu ozomona toza pe reconnaître zowa bande ko sa musa malamu kuna balongoli ye ozomona zowa ko sa musa malamu balongoli zowe
na ba député ya Tanganyika. Mais gouverneur Équateur Bobo a kosa Moussa Malamouté. Il est protégé par qui? To sengi chef face à peu contrôle pané balongolé parce qu'il y a insécurité. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bande Kondingi Bodo Landabiso, ma chère internaute. Merci. Na confiance et fidélité vous avez ça na chaîne na bino YouTube et à travers cette émission Bosomi à Congo. Oye ngai mwana mboka somi à Congo Alain Ndongo na présenter Kango. En tout cas merci. Na fidélité pe na nyonso bozali ko pesa biso toza ko senga ba soutien na bino, toza ko senga ba appui na bino bo accompagner biso. Et ça la biso makambu ya malamba ndeko botikala kozala toujours confiance na bakonzi ya mboka eloko moko te ekozala mabe toyebi ke bolandi mwana mboka Nisele Leka. Merci ndeko communiquer et si l'équipe voilà tokomi na suka bandeko message ya mwana mboka Nisele Leka l'équipe bozo ko comprendre ezali pendant la moto mais ko mataye souci ezali ke ba bongisa Équateur ba longola ba kende ko contrôler ça dit ba ça la contrôle na gestion ya mwana mboka ozali ko gérer kuna province ya Équateur ezokoza pe mabete ndeko bobo wana ezali maloba ya mwana mboka Nisele Leka kasi pona biso tolobi botika toujours branché bo s'abonner massivement na chaîne na bino YouTube Kleboa la chaîne ozali pendant la efficacité information pe ezali na vitesse ya makambo ndenge kaka ezali ko kumbama na mwana mboka Pitu Mangaya pe coordination ya mwana mboka Franklin Masiala esali elengi Nat ozalaki makasi na sima ya kamera tika kimia boboto bondeko ya kolo Yesu etikala o mabota mabino.